Voilà, chers fidèles internautes, Mbotina Banandia Tindika Télévision. Merci déjà Nanding Bozo s'abonner chaque jour. Vraiment, ça vraiment kitoko. Mbotina abonné, il y a Tindika Mbotina sponsor, on a biso Malela de London de champion. Mbotina yo place aux Anya Mouzodi depuis Suisse. Mbotina yo Blaise Pascal, maître Kisi Kissinger, Via Kisi Kissinger, maître Samim Pongo. Mbotina bino pe merci Nanding Botala Abiso. Kokota kobimaka ndenge na bisa bino ndenge toyela bino ba actualité lelo toza awa na site site agricole de Kasavubu awa ezaka cimetière ezaka vraiment cimetière na tango kala après awa bakri ne banda sala tellement mingi après kokoma bilanga tomoni ba bilanga vraiment bazolona nyonso bandunda pondu nini nyonso bana poto bolinga ba légumes na bino na asir place boza emankaka bino mais so beti ba tour ba place ba teka biloko ba africain bozora ngo facilement ba pondu bolinga bandunda ba légumes nyonso balona ngo awa toza en pleine ville en plein centre-ville awa bilangeza donc ba maman bazolona ba papa bazolona to s'intéresser na bango mingi po bato bakanisa bilangeza musala bato apasi ba bolande basala ngo to s'intéresser to ba ndenge ni balona ba pondu wana otoliaka ba matembelo to lingaka ba bilolo bitekuteku ndenge nini balona kango toyoka bato misu balobaka bachaka ngo ba chimie ba chimie wana basopelaka ngo balonelaka nango yango nde esala bilanga ebota mbangu mwaka une semaine ndunde boti mbangu bateki est-ce que ça bien pour la santé à mutu ou bien eza mabe bango nde bayebisa biso eza mabe ou soit eza bien bango basala yango mpona oganye mbongo mpona bilanga ebota mbangu bakota mwa eloko kaka na ndenge ya mambango ndenge ezalaka est-ce que bachimie wana eza bien mpona santé na biso mpo biso tout okonsomaka vraiment bandunda wana tolingaka bapondu wana bamatembele wana siko engrais chimique wana bachaka wana eza vraiment dangereux tosola vraiment na papa nzuzi ponga papa ntimba ponga vraiment kokota nanga partout wana sola na batu tout na tindika toyamba vraiment batu nyonso bapoliticien batu tout ya genre nyonso topesa importance na bana mboka baloba expliquer. Bonjour papa Timba. Bonjour maman. Bonne santé d'abord. Oui, santé bien. Tomoni ozolona ezani. Ona zolona ezandunda bitekuteku. Bolona onde boye toyoka kezaka bambuma moko boye nde bobwakaka bachimie wana eutaka chine kuna bosombaka ngo nde bobwakaka so bobwaki mai après bandunda oyo toliaka ekoli bon ndunda oyo tolonaka ezalaka nanu graine soki esali graine wana tobwaki esali pépinière na nsima pépinière nde tozwi tobandi koreplike boye nde yango sikoyo ekomaka ndunda ya kolia eutana na graine tosali pépinière nsima nde tobandi kolona kokabula yango boye kasi bagraine yango wana sinde bachimie wana oyo eutaka chine wana oyo botyaka na balégume yango wana graine te engrais chimie eza mosusu graine mpe eza mosusu différence nini siko eza entre engrais chimique na graine wana différence eza puisque graine yango ekoma ndunda boye bagene plante boye engrais chimie eza baproduit chimique mo tobwakaka mpona kokolisa ekola mbangu différence yango wana engrais chimique nde oyo babwakaka mpo ndunda ekola mbangu mais sikoyo engrais chimique wana mpona santé ya motu ndenge bobwakaka wana bandunda na tokonsoma yango toliaka yango nde bobwakaka wana eza danger te mpona santé ya population bon engrais chimique toutiliza yango mpena souvent te toza na matière oyo tosalelaka oyo tobenga yango fumier donc bapondu oyo tozwaka na gambela pondu ndunda oyo tozwaka na gambela yango wana nde tosalelaka souvent mais baengrais chimique tosalela yango mpenza te parce que soki olingi osalela yango ndenge biloko eza mike boye nde okoki kobwaka mais soki deja ekomi boye jamais okoki kotia engrais chimique donc bocomprenaki eza mabe mpona santé ya moto yango wana bosalela yango lisusu tosalela yango mpenza te tosalela yango en cas de force majeure neti soki ndunda emeki kotela okoki kobwaka mpo eyindisa mpe ndunda ekolisa yango mwa noki elongo mais soki ndunda ekomi deja na niveau oyo tosalela yango lisusu te mais siko fumier wana olobi fumier wana toyokaka ezaka baniere bangombe bokendaka kosomba kuna na nini na abattoir kuna bokendaka kozwa baniere wana ya bangombe mosusu ezaka bapoubele basalite wana ya bapoubele bato babwaki ya bino boke kolokota bobwaki likolo ya bilanga mpo ekola mbangu oui ou non non parce que
biso tokenda kuna te eloko biso toutilisaka souvent ezali ndenge nauti ekoloba auparavant eza pondu tokotaka na gambela na gambela tozwi fumier ya pondu ndenge kaka ezalaka pondu ndunda tozwi yango nde tosalelaka premier produit na biso yango wana fumier nde yango wana comme exemple nde nalakisaki yo soki kamera koki kozwa yango tokoki kolakisa fumier yango wana oyo biso tosalelaka. Siko légumes esala vraiment combien de temps soko loni po ebota vraiment ekoma na niveau ke moto alia esala combien de temps? Bon, po ekoma na niveau ya kolia au moins 3 semaines sans engrais. Sans engrais kaka nde nalobi nde tosalela fumier na biso wana au moins 3 semaines plus au moins 3 semaines. Awa tozomona eza en plein centre-ville toyebi bilanga ezalaka na bafin fond na baplace moko bamisika nde kote balonaka bilanga mais tomoni toza vraiment na ville bilanga oyo vraiment eza lelo mpe gouvernement oki olamuka mpe lobi no bolongwa awa atonga ata ekole eloko moko boye awa siko bosuka wapi. Bon eza pena ndenge wana toza na centre-ville soki tosala awa c'est parce que place oyo ekomaki ezalaki zamba crime bande kosalama awa yango wana leta monaki atrouvaki bon ya kokotisa biso tosala pour ke bacrime esalama lisusu te mais lelo oyo soki leta aza na projet asala mosala na ye tokobima na biso libre tokobima mpena parce ke eza place ya leta toza kaka awa neti mpona kosécurize mpona kogarde mabele pour ke bacrime esalama lisusu te. Awa place yango eza vraiment monene tozomona bilanga eza vraiment ebele toyebi te bozotravaille mpona motu ou bien bozotravaille moto aza na hectare na ye azosala mpona ye moko ou bien eza société moko ya motu nde bolonelaka ye epuis soki boteki moto azwa pourcentage na expliqué biso. Merci. Awa eza société te eza donc tokobenga yango comme motu na motu aza na baplate bandi na ye motu na motu aza na etandi na ye osali oteki tozala mpe na baclient oyo bazaki ntango oteki ntango biloko ekoli aye kobuka ke ateki donc eza ni société ni mais eza eloko moko ya mutu na oyo aye. Soki par exemple nga mpe na ye na binga mpe nalingi bopesa mpo oyebi eza mabele ya leta eza ya motu te eza mpe société ya motu te moto atravaille mpona poche na ye mpona libumu na ye soki nga mpe na bina na mwa moke na nga na besoin na ya ou bien na ya bokatela mwa ndambo ya mabele na nga mpe nasala bilanga na nga il faut napesa mbongo ou bien nga mpe na ye kaka na bi te nga mpe parti wana ekomi yanga. Bon eza lokola mapangu motu na motu azalaka na lupangu na ye lupangu motu na motu ndenge motu na motu aza na lupangu na ye jamais yo soki oza na mbongo nokende kaka pesanga naza na besoin ya lupango oyo nasepeli nango soki oza na besoin ya place okoya soki place ezali opesi mbongo opesa mbongo epa nani mpo eza mabele ya leta eza ya motu aza deja na place na ye nde toza boye place ya vide eza te motu na motu deja azalaka na place na ye soki oza na besoin ya place te mama place baoteka place oyeba osololi na motu wana orécupere même ya kolue okokini mpe kolue mpo osalela nano momentanément. Voilà, cher internaute pozoyoka soki badifficulté nini ezala vraiment na bilanga eza yango mosala moko facile ou bien ezala mpe na badifficulté nango oloni mpe ndunda boye ebimi te osombi mpe bagraine boye ya mabe oloni ezosimba te explique biso. En tout cas tozala mpe na badifficulté makasi surtout na temps ya mbula neti na mbula oyo elanda na ba 4e mois wana en tout cas tozala na difficulté makasi obwaki graine oresi mpe te graine nyonso tu mbula ntango ebeti graine eke na mai difficulté ya liboso yango wana ya mibale tozalaka na bainsecte moko bakotaka baliaka makasa ndunda toza na bainsecte moko bakotaka baliaka kaka bafeuille balekaka feuille toza deuxième sorte ya bainsecte toza soki bakoti na ndunda omona bakangi ndunda makofi ndunda moye croître eza pete donc bainconvénient ya bilanga pena yango wana badifficulté tozala nango yango wana obwaki graine pena mpe eloko te so graine wana ekomela te
donc ozwi pena perte. Ok, cher internaute, boyoki ndenge papa azo expliqué bazala mpe na badifficulté nango mais tozomona bato misu bamonaka bino bato bosala misala bilanga oyo lokwa bapauvre batraitaka bino lokwa bato moko ya pasi bato basala misala ya bilanga koloba nini par rapport ya bato batraitaka bino lokwa bapauvre basali bilanga. Merci. En tout cas, pour nanga bilanga nazwa yango lokola comment dirais-je lokola musala pena. Donc eza pena nazwa yango pena lokola musala na bimitongo donc bandango pe kala na bandango kala parce que na boti na mbongo bilanga na futa ya ndako na mbongo bilanga donc bana bazotanga classe na mbongo bazotanga na mbongo bilanga donc na pasaka vie na nga mobimba na bilanga donc eza pena mpo na nga nazwa yango musala pena donc lokola moto aokende abimi ntongo ake bureau aosala na bureau bien aosala dans une société quelconque ndenge mpe nga nazwaka musala oyo nazwa yango pena musala donc eza mpo na nga naza na soni nango te parce que efutelanga ndako elesaka nga etangisaka bana classe kaka na musala oyo. Internaute boyoki donc musala oyo papa bandango kala bokoli bana na ye donc aza responsable donc azwango lokola musala ndenge bato misu babimaka ntongo na malete ake vraiment bureau ye mpe abimaka ntongo bongo ake musala aye mpe aloni bandunda na ye mokolo ekobota mpe ekoli mpe baclient mpe baye basombi mpe yango nga sikoyo nga alingi aprendre nga olakisanga ndeni bolonaka oyo tobenga yango binete. esala ya mosani oyo eza mpona moni nde babalusi mokala boye sikoyo mwa olona yango boye eza te parce que ekomi makasi so olobi olona boye osanti mpe maboko esala opasi alors oyo eza mpona kolembisa kaka mabele mpona ntango mabele elembi ozala na facilité ya kolona rapide. mai tomona mpe bilanga esengaka mai fo mai koarrose yango aire nyonso mpo ekola bien mpo so otiki yango kaka bongo sans mai ekokauka ekobota nango te tomoni mpe alizibe eza te mai eza te boarrosaka yango ndenge nini. En tout cas toza na bamabulu mabulu ezali chaque bilanga mutu nyonso aza na mabulu na ye nakomema bino na mabulu nalakisa bino mabulu oyo tosalelaka bilanga na biso. takisanga siko bolona ndeni nga mpe nayeba po bilanga bato misu bamona yango eza mosala bato ya pasi me tomoni bapays ebele ezodeveloppe bamboka ebele ezokoma pays développé grâce mpe ya bilanga soki bozolona te bokolia ndenge nini soki bozolona bozala na biloko ebele bokufa nzala te bandunda banini bamaniok bamasango ya nini les gens sont faciles hein, dans ce de comprendre bien. Au quotidien, et fandi. Au quotidien, et fandi dans. Et en facile. Mais tout le monde a mindé les tout chinois. Ballon na ba tracteur na ba machine donc ba boire ka ba mbuma boy. Au moins il boti na mais bien ce que faut tirer comment so est-ce à d'hectares 3 hectares. Moi dire mon Congo passe. Frapper na mon Congo. Bon, tu souffles na mon Congo mais ceux qui eza na bana mosusu tobenga bana coup de main donc bango baza uniquement mpona kolona donc abimi ntongo aye kaka uniquement mpona kobanda kolona na kotia bamai chaque mois baza paye bamosusu mpe bavivaka ndenge wana kaka bavivaka ndenge wana donc kolona toza na bato na biso oyo mpe balonaka bapondo bana poto surtout nde baotalo balingaka ndunda bango bazala na mwa bacarence ya babiloko wana surtout ya fresh oyo ya biso ezaka buka lelo olamba lelo toza na bato kuna eumelaka na banzela toza na bato bayaka kosomba ndunda ekendaka poto toza na bato bautaka bayaka pena basombi omona mpe tanto 5 plantes ban 6 eke poto eutaka pena awa toza na bato pena bayaka mpo kaka lelo eza samedi baza na mikolo na bango basombaka
baza na mikolo na bango basombaka baye pena babuki omona 4-5 bande eke poto. Ko papa ndenge yo za na expérience boye soki mpe gouvernement ou bien bahectare moko ya leta azoluka bato ya kolona yo mpe oza no mpe capable ya kolona? Oui, naza capable. Forme bato kolakisa bato ndenge ya kolona toza kutu toza na bato mosusu baétudiant mosusu bayaka awa baétudiant bayaka awa baye koyekola bosengela yango mbongo. Bon lokola bango ezala nango mokolo moko mibale tosengana na biso eloko te, tosenga eloko te. Baétudiant bayaka awa pena bayaka awa koapprendre ndenge nini tosalaka, en tout cas bayaka awa pena. balandi batali bino mo bomoni nga mpe na loni bomoni bandundo bolingaka ezaka nde boye et après bakoarrose après 2 semaines et demi bomoni emati ekomi ndenge bolingaka mpona kolia. Donc bandaka nde boye tokende siko kotala kuna kote oyo esi epusani deja ndenge ekomi nyonso wana komemela bino baactualité kolakisa bino makambo elekaka na mboka awa toyebisaka bino mosala nde mosala. Voilà totambola entuka lelo toaka na kati ya bilanga, lelo kaka na kati ya bilanga mponga na lela ndunda fort. Donc lelo ifo bino mpe bomona bilanga ngo nde ezala ekoma nde boye yango oyo ekoma botiko oyo ekomi na niveau ya kolia. Donc on nde eza boye baki obuka mpe balambi mpe yango oyo ekomi deja na niveau ya kolia. Donc botye engrais te eloko te kaka ndenge nalakisaki bino soki tokoki kamera koki komona matière oyo wana bapondu wana oyo eza na ngomba wana yango wana pena tosalelaka nini oyo mobimba oyo bobenga nini? Plate band oyo mobimba oyo combien boteka yango combien? Bon eza kaka ça dépend ya ndenge bosolola na client mosusu obanda yango ba combien? Bon mosusu okozwa yango mpe 20 000 francs wana na dollar combien à peu près ba combien junior moyondo yo? 12 dollars à 12 dollars pour 10 dollars 16 000. Oh donc ezala ngo nde cher te belango bilanga nini oyo nyonso ndundo nyonso so bino bobénéficier na nini mpo eza soki 12 dollars 12 dollars oyo nyonso 12 dollars siko bénéfice nini mpo eza mosala pasi mokongo kolona kobwakela mai siko 12 dollars wana mpo bénéficier ni? Bon soki oteki yango 4-5 peut-être koki kose retrouver. Ah bon? Mais soki kaka na moko boye et puis ça dépend ya plate band mpe oyo eza monene etekama même prix te na oyo eza mpe na babande etekama mpe 30-35 000. Siko na balégume nyonso nde botekaka wana légume nini vraiment ezaka cher soki oteki vraiment mokala mobimba vraiment osi retrouve eza koki komona oyo babengi bitekuteku ekoli bien vraiment santé. Osangisi yango mélange on des pointes noires. Bon bilolo on est bilolo na balégume nyonso légume oyo eza plus cher eza yango. Bon plate band oyo eza mobimba te oyo eza ndambo donc soki eza pena mobimba mutu pena aza mieux placé na bilolo tata oyo po ye nde mutu atekaka pena bilolo koleka. Ala papa bonjour. Bonjour maman. Kombo nani? Kombo nanga Jean Willy. Papa Jean Willy yo yebi mamba bilolo yango bien papa expliquer biso abi na ba légumes nyonso ndenge toliaka yango wana ndenge tomonaka yango elo ezaka cher ezaka eza bilolo. Eza bilolo ezaka cher puisque eza kisi etraitaka mpe d'abord ba diabétique eza makisi eza légumes eza mpe kisi etraitaka yango toteka yango plus cher popo resaki pondu nde ezaka cher nzoka yango eza bilolo parce que eza mpe légumes mpo resir yango mpo ozala
Il faut osala parce que ça pose zongo pe autonne sata mukala. Ezala moi passi. Ah bon papa. OK, est-ce que bato misusu na cité na société ba traitera bato ba sala bilanga ki bato passi okolobani. Bon. Même au monde la Chine Chine ce que ça ko développer les agriculture. Les agriculture. Bilanga pon biso ça ba to monde to mona to ça ba capacité. Ils ont musala, il y a un métier. Ils ont comme to ça na bureau. Ils ont comme to ça la azo ça ceux qui wapi ceux qui na banque ceux qui wapi. Ils ont tout à fait normal de pays biso to ça la bilanga. C'est ça. Voilà, cher internaute, moi message na bato ba Rolando na poto. Okoyisa bango nini par rapport à ba légumes bango balia ka balingaka. Vraiment biso ana sayo to ça la légumes na biso vraiment ils allaient très bien. To basi bazara mingi matike ba légumes to tcha kisi plus jamais. To se bazara minga to se bazara vraiment mingi ko na tcha ba kiste to ça la mingi vraiment ils allaient très nécessaire ils allaient fumer. Ba matita pondu. Fumer on to yoka ka ezara ba nye ba ya bangombe bokenda osoma. Biso ça la fumer to ça la ba fumer ko bakenda osoma ba zigida ba gambela. La salité ba poubelle au bokenda. Ba déchet pondu. OK. Ba déchet pondu on dit to ça la kana makasa kuanga ngo biso to salelaka. Au moins message ba ONG ba nani ba baba na poto misusu ba na ba idée ba ko investir bilanga pe eza iloko moko epesaka mbongo bato ebele bamona bato basala bilanga bazaka bato apasi mais toyebi bapeye ebele so ezokoma ndenge ezomata bongo ezokoma développer grâce à bilanga so bozolona boza na bilanga bokufa nzala te okoyebisa nini na ba ONG oyo baza na posa baya koinvestir baya kosala mosala bilanga bon nese waka baya kotia biso maboko so baya kotia biso maboko nde eza sava nde tokotombola mpe mboka ozomona nde tokotombola nde mboka na agriculture kaka biso mo mpe boye mpe ameta mosu mpe pasi okoteka ta mosu mokala moko boye mpo ozongisa mpe eloko so ta mosu na mabele boye oresone mpe libumu ta mosu otiki mpe mokala ta mosu etikali mpe kaka vide ndenge wana mais so eja ba ONG eza kosoutenir biso tokokende liboso. Voilà, cher internaute tozochite tokomi na biso na suka numéro ya contact awa toza wapi esika nini soki bato bana besoin ya kovisite bino mpona kosola na bino koede bino to kosunga bino bakoki kocontacte nani? Mpe nde toza boye toza na komite na kati ya sayo toza na komite mobimba eza na kati ya sayo mama présidente biso aza mamado dommage kende numéro nini aza nango te mais soki oye kaka na sayo tuni kaka mamado mama présidente ye nde yoma azali keno présidente na biso na kati ya sayo ye nde moto akambaka biso na kati ya sayo. Papa koloba nini mpona ba ONG oyo bakoki koya kosunga bino mpona kotombola agriculture mosala ngo ekende liboso mpo bana mboka bakufa nzala te koloba nini? Merci en tout cas toza prêt mpona bandeko na biso oyo ya ba ONG baya kosunga biso parce que toyebi agriculture yango avansaka to etombolaka mboka parce que tomona na bachine kuna eloko etomboli bango pene eza agriculture biso mpe awa tolingi totombola mboka na biso a partir ya agriculture soki bandeko na biso bakoya mpo basunga biso eza pena malamu maboko eza ya kofungama mpona koyamba bango. Voilà, cher internaute, to bandaki bien, to komi na biso na suka bomoni bilanga, bomoni ndenge papa lakisi ndenge ya kolona, bomoni ndenge bandu nango epusanaka, bandu ndo bolingaka ba légumes bolingaka ya mboka na bino ya fresh, bomoni ndenge epusani ndenge ekoli, papa kutu alobi batu misu bayaka kosomba yango ya ebele mpona komema ngo na poto kuna bisika bozali, donc bayaka kosomba ngo awa, donc balona yango na bacondition moko ya bien, batiaka bafime, batiaka na bango basalite te, mo bomoni bafime yango na lakisi bachaka ngo bachimie te ekolaka naturellement bazo koarrose yango air nyonso ti ekokoma ndenge ekomela bino na bandako ti ekokoma na niveau ekoma na banzungu na bino na basani na bino mpo bolia. Voilà, lelo tonga tolakisa bino lelo eza nde yango wana importance ya bilanga ndeni balonaka. Mbote na Rifin Kisombe papi keli babosi ya tindika mbote na Junior Mbui na nsima kamera, mbote na bato nyonso balingaka nga. Vous continuez à s'abonner, vous continuez à soutenir biso vraiment et que ça l'a vraiment bien à tous en asayo hein. Na site nini? Site agricole de Kasavubu. Site agricole de Kasavubu. Awa ex sayo awa donc ceux qui boleki herbe koya bokomona vraiment makambo to laksibino eza réel. Ngala mino to kutani mbala sima kaka na kati tindika merci na bino bye. Najua. Unajua kia?